Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Ouais, salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV ya bino Darling Love yo la kanona bambote partout place bozwami bokota Darling aye déjà na masolo na ye ya kitoko ndenga mesana ko sepelisa bino na profiter na pesa mbote na mon boss le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na mama Madongo la patrona motema ya fioti ngoma cœur sensible, journaliste à Congo Check Check, na ville ya Arène. Kuna en Allemagne, toujours la ligne Love na émission na vous avez droit de savoir. Oh Darling apé sakabino, pobino boyeba. Bozaka na droit oyeba. Lélo, vous avez droit de savoir. Sujet on a même libino vraiment il y a pas si peu mawa. Kola ki ça tango bozaba marié. Pose à la mariée, n'a invité aux mariés, il faut que le camarade OEP a marié. N'a invité sur Bassano dans le Darling Love na balate na zone expérience wana tema. Selon analyse on a na usala na mutu. Na mwandambo na tanga. Papa na biso wana azaiki na camarade ne bando sala na ye compagnie moko. Mais azaiki na mosi na ye na ndaku. Ba uta pe ko bala na sika nanu babota kite. Jumsu na musala nde basaka compagnie moko zaki na pause bavandi papa la biso abengi mwasi na ye ndenge ezalaka ke basolo la chérie na roya no quitte parce que dans un réunion moko boye ekoumisa ngai mama pe camarade na ye zaki pembeni wana abite opase nga madame na yo ka ye kala na mona pe kala. Ok, camarade wana tinde muninga na ye abala na mwasi na ye wana ye asepela te na mutema envie aka mwasi ya muninga so na koki koloba oui po bande ko so bolandi liso na biso bokoyeba ke makambo na zoloba na sana raison. Allez ba passer ye tellement mbali sur pas no occupé makambo ko boy a déplacer atikeli camarade téléphone car ndenge confiance et luta atikeli camarade na téléphone pe waso na mwasi na ye malama ko camarade non na bande ko luka yo nazo zo tenter ya kokoma na ndako est-ce que koki ko passer un numéro no parce que naza maka moko boye il faut na yebisa yo vraiment bon mwasi wana pe lokola ayebi na que camarade mobali na peut-être pe alinga yebisa nga likamo boye to funda mobali na ngai asibe numéro ayebisi camarade mobali ayebisi moi mo sona lobike yo koma nazo pesa comme ça yo koma kuno bongo yo bipenga ngana ko enregistrer ndeko moi si pas commis numéro lobi nango mobala ke musa mo satika na ndako camarade mobala bengi mo moi si ya camarade na ye o nazo zela yo place boyo ya ndeko moi si pas ye camarade mobali na bengi nga musa ngafunda mobali ndenge ya raisonnaki koya ye mwana mobali abandi kolinga mwasa camarade na ye lokola pe basi ya lelo oyo génération na biso oyo baka gérer compétence génération soif abukani te a hésité kutu te alingani na camarade mobali na ye bande ko balandi alingani na ye avana kana mobali na ndaku abimaka na camarade na ye mwasa ko makala zemi te mwasa komi na zemi. Moi ça bon moi si a comme na zemi aza les soucis pour maman da yebaka papa ya mwana malgré to bando vivre na mimbali ayebi ke papa mwana eza mutu boy zemo ndeko moi ça zaki nango ya papa na biso ndako to zaki ya camarade ne wa banda ko bima na ye libanda wana. Allez mwana moi si ya boti bota la bébé o bacheli bino bébé wana bébé David ye wana o metiti mazole kisela bino wana. Mobali aza mwindu camarade mobali aza pembe pena ata kutu balobi o est-ce que so bomona mwana baboti aloba ke mwana oyo akokana na ndoko na biso moko boye indice ya mwana ya papa na biso wana mobali na ndaku eza te tala bebe wana ndenga zali
o bébé bozo mona bande ko balandi ti mwana mwasi ndenga boti abengi pe camarade na ye moko boye alobi apesa ina nu likambo abetela ye ndenge zaka fardo ya komema likambo secret moko boye o memango yo moko zaka fardo alobi te fona betela muninga na ngai muninga na ye pe tellement zaki muninga malamu ka ne bala ko baninga muninga zaka na conseil ko pesa muninga te mais moma sana za na conseil ko pesa muninga na ye alobi abe moni likambo ndenge komi boye mwana so boti magetu mobali na wa lingi yo mobali no sa mwindu famille mobali no baza mwindu mais yo boti mwana epeme makasi mais mobali akipaka ngote yebisa mwana mobali o vérité que mwana waza na ye aza mwana na ye te ndeko mwasi pe alandika conseil ya camarade na ye aye pa vandisi mobali na ye po ndeko mwasi bande ko konda na souci boye aza sous à l'aise te avandisi mobali alobi omoni lisolo yo beteli ngai etika la secret na entre nga na yo vi na biso mobimba nakoke kosola na camarade nanga komona kana yo lisute pona koki kokabwana te na linga ko mingi oza mwasi na nga to souffra na yo tala basi ndenge bazaka mitema mabe bandeko ndeko mwasi akeye pa ya camarade wana abi omoni mwana nazaka ne na ndako azaka mbali na nga te mwana za ya yo ndako azo sabino siko boye soki botali bien na ba page bomona lisolo oyo eza publié ta degré ya mwasi waza mutema mabe yango nazanga moko te na plateau nazana Gloire Mbaya nazana Bendo obe misala komona déjà to sana bango analyse elongo ya lisolo oyo po papa na biso alingaki mwasi na bike etkala secret eza nango problème te mais mwasi botala eloko asali to sana nanu analyse elongo na bandeko po na ministre ndeko na miso mobali azoyeba te asala nini camarade na ye wana modelo ye azosala ninga mobali ko ye abala na ye te aza pe ndekendeke modelo azosala ninga na ye mobali bokolinga te nakobana na Gloire Mbaya. Bonsoir Gloire Mbaya. Bonsoir darling love. Mon nom est liboso na ba fan tout bazolanda yo à partir ya chaîne Ambiso Congo Check TV. Mon nom est liboso d'abord na webisa bato na ba s'abonner te bo continuer à s'abonner na Congo Check TV. Donc eza l'unique les seules émissions Oyo, ils ont porté aide humanitaire, ils ont mécapé ko fortifier ba liboto ba bunga mwakala. Donc ba mekal suko rattraper ba vie na bango, ba vivre sur ba vie normale, bo continuer à s'abonner. En profiter un peu ça papa si vous mutombombote des pralmana, place azali na pesi papa si vous mbote belé na pesi Germaine. Donc, Angé, c'est Germaine Zara. Hein? Babi, moi, c'est Libala, moi, c'est Moto. Merci beaucoup, Gloire Mbaya. Yango, on a déjà cité Kotaki. Tobeti lisona biso, j'espère bolandi yango bien. Ya muninga oyo alingi. Moi, si ya muninga na ye. Moi, si pe, mobile ye koyeba ki moi no aboti wana aza mwana na ye te. Mais moi, si mobile nanda kalobi bomba na ngeza secret entre nga na yo. Mais moi, si on a tellement bassi bazaka mabe, à quel sous et pas mbalo ya bande ko vivre na libanda bike, moi non nazani na ndako azane ya mbali wana taza ya yo. Analyse dans nous et pas ina yo. Bon, première analyse nangai ya ko yoka lisolo yo. Ndena mesana ebisa mbalanda Congo Check, ça fait tellement mal. Biso ba être humain, tozana ba erreur rebelle, tozana ba défaut belé. Alors photo ba ndenge nini ya ko luka même si to sali en auto rattraper yango. Koyoka lisolo yo papa na biso azali na bolingo mwasi na ye mais sa femme n'a voulu pas que bazala ensemble. Pourquoi l'unité bazala ensemble? Oui, ngana ko yebisa mwa mbala na te kazazo ba c'est tout à fait normal. Alingi mwasi na ye. L'erreur est humaine comme on dit souvent. À commettre erreur mais mon bali na lobi non. Na tout monde na botame na couleur na ye. Mais je l'ensime quand même. Ya kozana mwana wana na ndimi lokola mwana nga na boyi lisole kenda ya. Donc c'est que on a koyi sa papa biso za premièrement moi si wana lingi mobali ni wana libanda. Pourquoi lingi mobali ni wana libanda? Et fait ya kolongwa de bien na ba film so fallait aza quand même entonné hein. Na ba film ça no sa mabete première fois mabe komele. Mais yo ka directement mobali lokola donc ya linga mobali ya bengana ye. Donc, quant à moi, il y a que yo kaye ko bisa mobala linga ki mobala ça la réaction bien ngani.
Mais mon bali na bolingwana zalaki na ngwa verrier. Abi non, c'est ma femme. To nyo kwa ma tali ba paramètre pour bolamu e bomaka mabe. Mais mabe bomaka bolamu te. Atali bolamu ba salela e. Abi non. Fona limbisa monster. Mais moi si le quoi lingaki elengio minga bandako zo libanda ya makangu na yowana ya camarade à mon bali ni yango pour ça qui akende ko yebisa mon bali ne papa moi na libanda ke non moi na bota za yo aussi longtemps soit lingaki libala na yowana je ne pense même pas qu'il y a kokai ko kende ko yebisa lisusu ces messieurs en tout cas ça fait mal ya oyo kabilo ko moi abwe ya ko kende koko matina ba point oyo ça fait mal. Merci beaucoup Gloire Mbaya Bendo analyse pas inayo landi nege Gloire asali analyse selon ye analyse pas na bandina na bandeko na biso ya Congo check baboni na biso nyonso botala biso en tout cas na pesna mbot na forte na vrai chéri Fabien direct de Dubek en tout cas ngana opesa na moi si fotité moi ça une faute c'est à mobile pour le déjà moi ça est bissi au mobile fan d'ici moi si au lobby na moi si nao na yo qui meto bomba secret mutoye bangote ye kuna pe ko bane logo te lo baka moi na ngai to c'est que mutazo bande mukizengi ndesa mobile oh on que comme bala kizengi donc c'est que ti moi ça ça ne vient mon boulot donc c'est on bala yebina dans mobile de pour ngai mobile datinda moi sinai parce que ozaki mobile ya malamu so kangi ndoki belela to baye ba ke ondoki yo bombi mabe na bango med fois mabe ba bomba ngo te mabe so ko bomba ngo ezokola so bomba mabe mutako tika mabe te mutako kolisa mabe to mutasali mabe te bimisa na miso bato yo bombi mabe bongo sikoyo au kamusinga on doit passer solo on qui te pose na bolingo moi sina aza bolingo tande kizengi bolingo ouais bolingo ko ndo bapa lambala mona aza kizengi aza zoba ya mobile na niveau moko 0 na yebite moi sur yo bali aboti la camarade na yo mais yebisi moi si ba camarade na yebate na bomba li solo wana oh quel genre mobile quel genre mobile pour nga moi ça une faute te dans mobile pour nga moi si donc kende na ka bongo darling excusez na ngalo baboy par rapport ya Bendo pour biso na Congo check to kima un peu chevauchement ya moi na boy vraiment ko kenini ya okater le plus vite possible ça fait mal yo ka moi na moi si le baboy bon je peux dire que ça se comprend pas à mobilité mais c'est que je peux dire que non Bendo koyo kaye amesana vraiment te na kolimbisa muto yebi mabe na ye soka salio mabe o zongo facilement mais soki okei quelque part ba salio lisu mabe mususu ebi ke okozwa choc ya liboso na mibale et sali choc moko ndeko na biso za mabe te paix à son âme mon père que j'aimais beaucoup ayebi sangelo moi lobi gloire o ele kakayona moi sinon kolinga mbango exposango et pas ya bande konote po oyebi na te place ni mutema no etinda peut-être pardonner ozwa kanda tango kilikambu subitement ce garçon laisse-moi na bisabino aza textuellement lokwanga ngaza ma musele ka ya musto na couple na ngana yo kipena na tali pena na tali ngabiti c'est agir okokuta na kala mutu moko taza saint na mokili yo bible zo déclarant babi que personne est saint yango mon badlo ba ko condamner nzamba nzambo tinga nzo te nzamba ebisa biso nyonso na mokili nyonso personne n'a ça c'est facilement ceux qui olimbi donc azalaki na mutema alingaki mwasi nae ce n'est pas facile à recommencer à zéro darling love même si moi na kuna classe soit compter da combinaison ebisi abande le bike ba misuba koma olelo ayebi nango me aleli poani ko bomba nengo zolo bawana makamnyo sotende za ko bimisa libanda na lobby kaka ne Kairos mutomba uti ko boza maboye ou apprendre que Kairos aza mwana taza mwana mutu mais en tout cas laisse-moi te dire que non ezanga passe na mutema mais ça difficile à annoncer na bato
Et puis pour ça difficile à annoncer na bateau. Donc na place ya koloba na bateau. Bateau na ba ko compatir na esengo. Il faut y bango très bien Darling. Et na mutu mususu to monaki ndeko na so grosse mulura auto kufe là ouais. Ils ont battu musu ba bande na on a benjir. Ils ont battu musu ba kenya na bande musu sans tenir compte muninga na passe. Donc ils ont pas musu il faut y ba mutunine o ko récompartir na yi. Mutu musu ko c'est pas lisango to yebisaka yote ozui. Tango zo passe wana. Et ça ni ils a choc mususu yo bakisi na mutema. Donc ndeko la biso na linga ki mwasini na bolingo nyonso. Darling, eza facile, laisse-moi te dire. Naza mobali, tant na loba bona yebi eloko nini salaka. Bendo, donc na loba ke te bendo. Kando boti mwana wana. Loba lobi ke mwana ote lo bombi mabe mwasi nao. Wazoba mobali. Simba te baloti lobe simba te bonga kuti mutema. Ngauti mutema kuna zana ngana ngote. Nge simba te to panza na biso libala wana. Dans un débat tout commettre benjir te tout citoyen raté. Hein? Laisse-moi te dire que Zalazoba c'est trop dire. Mais Moutazala na bolingo na maïla zala te preuve na peso 5 exemples. Titanic. Tout le monde papa la biso Jack à parvenir ku kitana mai ya malili. Ache moi sina libaya. Yepe kizengi. Merci. Merci. Ya kufa moi sa tikala. Bakizengi pe kaka. Bon, ba cimetière nyonso to mibali ba kufela basi. Bakizengi pe kaka. C'est la nature. Laisse-moi te dire, c'est la nature. Ndeko na biso azalaki na tanyo soto alingaki abandela. Rit, ko recommander à 0. Na muto bozalakane c'est bien bon. Rit, c'est que biso mibali darling love, excusez-moi na komwanda ko ça se comprend. Nous sommes en famille. Donc Kobandela 0 na mutu oyo bozalaki ne c'est bien bon boti na rechite beaucoup et c'est bien bon boye ba ko se saisir mam na bino kobanda 0 na mutu oyebiti ozolu ko yebae tiboa ko surmonter a so mabeleki te darling oui mabe so eleki nzambe pa kabola batu na Bible mais mabe au moins si ana salaki ezalaki non très tôt pour ba rattraper mais maman na biso ndei alingaki mobali wana te na bolingo vous comprenez. Place nous soubendo ayo lo bakaza zoba oui. Ayeko zo raison pour na lo banaza zoba po moi ça qui est lo bat. Mais à vrai dire na dès de départ nango mobala zaki na raison pourquoi ça na raison ayebi que non. Si moi si a commis kuna ko avouer ko yebisanga vérité. Te moi si nga za na bolingo quelque part ezaka ba erreur à nature. Moi ça na bolingo. Moi si yo bali. Ya tout ba na nuko gloire. Moi si yo bali. Aboti la camarade na yo mobate mo sana bolingo mingi dobi ke mwana sana maboko mwana ngati yo ke mwana sana maboko mwana ngala boti te mwana camarade na ngai na limbisa ka na bomba mabeti ndenga na mwana moko bongo yo limbisiye ndenge pe lobby akona oya mibale akona oya misatu pona ngai papa il fallait pas bomba mo sa bongo yo a yesu te muta kufela sine krusu ya kanzambe esili ngana za na bana ko kufa pona mwana mutu te kufa pona lisuba mutu te mutu la muta mali sumu na charge na ye ngako eko simba te na kobela ba ba ko yeba mambo sali. Merci beaucoup Bendo. Awana vous avez droit de savoir tant batu ba pesa ba problème na bango zaka po bazo solution. Solution za kani na bato bazo tala biso na biso bato to sala analyse na plateau. Gloire Mbaya analyse de monsieur commis déjà presque na fin mais tu m'as laissé ma caméra azo déclaré déjà pour na heure. Conseil ni no ko pesa na couple wana. Po na minute oyo moi si akeko yebisa mobali wa bando vivre ni bando wa za camarade na mobali na yeke moi nous azani na ndako za yote mobali wana tellement pas zana nanu abalate nanu abota te skwa yoki ba boteli mwana moko boye yé pe azocha kote muninga malaise ndeko mobali asala ni bon Darling non premièrement soki na bandaki ko loba par rapport ya mobali asale mabete wa bomba secret c'est passé que azale na bolinga moi sini et fait que moi sina est déjà aki ko yebisa lisu mobali wana ezala intermédiaire te mais yemongo moi saki loba je peux donner 2% Bendo
sauf que Rigmani Moussoiseau poussé, ils a tellement un peu, ce que je peux dire, vulgaire, un peu violent, c'est un peu ça. Décision bazoa, on a candidaté, zone d'autorité, lignité, car il faut monter ganga, non. Tout le monde n'a pas besoin de des faux ça, Likambo, à l'obité, ma balouki à Talio, auébiki papa Sileki. Donc, dès que nous sommes balayés, on a encore le banisa, c'est simple. Donc, là, moi, si je suis là, là, vraiment, c'est la toute première fois que nous avons joué à 10% ben de Yaoye Bissaye. Là, tu peux laisser. Là, tu peux laisser. Continue ta vie ailleurs. Pour ceux qui m'ont dit que je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui est Bissaye. Le quoi, comme ils sont à point qui est Bissaye. Donc, c'est qu'il y a troublement entre vous deux, il y a à détruire. Mais nous n'avons pas quand même na bolingo yo la kisaki ya liboso. Même si bat bakufa na bolingo, je ne pense pas que non ba loka yo. Je pense que ba bois kilo ba flair o luka moi si o arosala compatible na yo. O boko passer ne reste à vie. Vie est en retard té. Sauf que bisonde ba to banga ka ko recommencer à zéro. Comme on dit, ça fait tellement mal, ça fait tellement de jours pour c'est un peu ça. Donc courage-toi, continue ta vie, tikaye akende. Mais bana nyo soto ba singa ka bomengo na Bible. Mon côté avancaka sans ka retourner papa nae. Ya ngomoni même si nzambe mo ko ebisi biso na Deutéronome alobi, c'est juste pour fortifier papa na biso hein. Na Deutéronome nzambe c'est 54 si je me trompe pas. Le boko na ye seza mukusete pona ko pambola biso lito inaye eza soute pona ko ka ba prière na biso sauf eza ba crime na biso nde sala ki aza musika na biso. Donc c'est un peu ça. Continuez nzamba ko aider au sein. Merci beaucoup Glombaya conseil ni noko pesa na couple wana bendo po bendo ana kanda makasi. Ngana ko ba bendo ka biso mbala za zoba ata ko to nzambe mo mwana nzamba kila biso aboma mokili abetira mbula nowe. Ka yona ka njambo akila biso akoka ko supporter mabete na temple na ye ba ko mosa buzuba moteka apanjaka biloko wana bongo siko yona ngai mokeli na biso ko kaka apa sepela kate bongo yona ngai to kati bozana makila okendo berse mabe pona nini okendo berse mabe pona nini c'est normal eh so na mina tala na kati do siko mbana bota na été pona ye amone kutu balamu kutu mota sali aboti mwana po pesa ye wande zoba mobali pona nga mwasi wa una fotite muzoba na mobali no ndima ki yango ndeka ndima ki bongo ke ko lobate do pona nga ya ka transfert do comment pas camarade te boso boti na bino kuno boti na oti do seke ya tika na ye otika no mbalo boti na ye pona ngeza bongo en tout cas na lobby wa mona ko finga en tout cas darling e dépendre ka na ye ndebo message mo finga wa mona finga nga pa olinganga ku pa olinganga te je mafuna pa sabu olinganga te po yesu kuto akila ngana bino to lingana biso yete bo finga se bo linga en tout cas je mafou la pesca merci na darling love quoi la pesca ka mbote en tout cas na petite sœur na forte na vraie chérie en tout cas moi na maman na o ça la ya na yo en tout cas te baleka bon bazala te quoi la pesi mbote na Fabien mona mwindu na Jubek na maman chérie Pierrette Luswa moi si ya batu ya Lidio Bolombo ate no na ngana na ebite na maman na nga Pierrette te na ebike ende busora no ko na zonga suka poto esala nga bien makasi. Merci beaucoup Glombaya bambote na yo. Bon bambote na nga juste na pesi bongo leo pena na banda bongo na metitima mobala sérieux na vie wana mobali obena nzamba boya mabe komela ye alors na pesi mbote na Germaine Angé Césara na bana nemi balé Germaine en tout cas limbisa retenir nga regarder sali moi kala na bosani komba ba bébé mais ba bébé na biso basi mbalé na linga bino Alvin Kondi pesi mino mbote belé maman na biso mujinga wetu mama social na Pascal na papa na biso papa Sibu Mutombo nazanga te sona leki na émission juste yo biso ka papa merci beaucoup
Nzamba Pambolo, merci na Darling Love. Merci. Opportunité pour Batouba et Belé Penda Baluka Baleka Baleka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez Belé à Kolada. Émission, vous avez droit de savoir. Vous avez toujours présenté par Oyabino, Darling Love, la Canon, Kanotina Kati, moi ça mon kondi. Hein? Mbote na papa mon kondi place aux ali, place aux amis. Hein? Bambote na vraiment belé. Mbote encore on a le Big Boss, hein? Le papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Moussalezo salama comme il faut. Batona solo gabaza kabongo. Merci encore à mon réalisateur Metiti Mansa qui est toujours bon mon émission qui toko boy. On a vraiment Metiti Ma. Tout mon ami check. Comment check check TV. Yasibo Mutombo. Comment check check TV. Yasibo Mutombo.